Bandeko Karine Mokonzi la baronne a posté photo ya ye na Gigola. A komi pe bien wana na likolo. Mon ami Gigola. Pe Karine Mokonzi aleli. Bandeko soki bokoti na Facebook na ye. Lelo kaka kala mingi te a posté photo yango ye na Gigola. Na kati ya photo yango na likolo sujet atie titre Mon ami Gigola. Bandeko Nathalie Karine Mokonzi, Nathalie Gigola, Nathalie Makamba Gigola na yoki ya yoki na yoki oye moka lobaki na yoki ba o batu balobi na yoki ya bodio. Karine Mokonzi a posté photo ye na Gigola. A komi Gigola mon ami. Bandeko na kembala moko kuyoka nzembo ya Maître Gims. Nzembo ya Maître Gims elobeli kaka sacrifice. Ce manège a duré assez longtemps. Maintenant, je vais voir grandir les enfants. J'ai pris des ailes pour toucher les sommets. Le succès me saoule comme à raisonner. Je m'inquiète pour Dadju et Belgique. Ce monde ne vous laissera aucun répit. Ne troquez pas vos principes pour l'argent. Sachez que les milliardaires se suicident. Perso, moi je vais rejoindre Abdelkarim dans un endroit plus tranquille. Ressasser tous mes péchés, mes manquements dans mes obligations. Laissons m'étrangler à tous les temps, tout en que les craques d'un jonglin. Les games n'est qu'une course de l'orgueil qui divise les gens et nombreuse finit en béquille. Sans histoire, redevenu qui j'étais moi. Sans histoire, redevenu qui j'étais moi. Sans histoire, redevenu qui j'étais moi. Je me détruis, sacrifice tout mon temps et ma famille. On me chuchotait que tu seras riche. Petit à petit, je réalise que le diable est dans mon lit. Mes ambitions étaient nuisibles. Mes ambitions étaient nuisibles. La musique. Je me suis très souvent demandé. Je me suis trop souvent demandé. Le Seigneur m'a-t-il détesté?
Le diable me disait, ne t'inquiète pas, t'as rien fait, t'as laissé parler ton cœur. C'est parfait. Nos sons ne sont que des sentiments qui ne mentent gentiment, recouvrant les cœurs d'un drap blanc, les éloignent du monde des vivants. Viens dans mes bras, t'auras tout ce que tu voudras. Ouvre les yeux. J'ai retiré les voiles. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Viens dans mes bras, 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 viens dans mes bras. Bato baza na mbongo, na bato bana succès, baza na monde ya sacrifice. Donc mutu tango aza na succès, neti la baronne azalaka nango ezalaka monde ya sacrifice. Gigola azwaki succès te, mais partout balobi akotaki na monde ya sacrifice. Feregola kembe kuta eza te, na famille ne moko bayebi aza na monde ya sacrifice. Maître Gims ayembi nzembo ya sacrifice, voire même alobi na kati ya nzembo, j'inquiète pour Dadju. J'inquiète pour Dadju. Azo banga ona Dadju. Pote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki na bandi na makamba sacrifice pe komba la baronne na tangi yango. Premièrement, pour émission na zolobela la baronne na Gigola. Pour la baronne a commis mon ami Gigola. Alors, na tangi komba la baronne. Tangu na lobby, pour na kozala na succès lokola ya la baronne, ezalaka na monde ya sacrifice. Oui, na lobby yango pe ya solo. Ezali sacrifice. La baronne Karine Mokonzi yemoka démontra biso que monde oyazali eza ya sacrifice. Wazala icône eza sacrifice. La baronne aloba na biso combien de sacrifices asala kotindela mama na edip ya 500 € atia na église, kolala na mabele, kosambela. Tokomona ye atamboli partout kaka
tokanisi la baronne akela la normal nzoka alali na mabele losambo na losambo. Donc pour koma na monde na niveau la baronne aza nango ezakaka sacrifice. Toza na sacrifice ya nzambe pe tozali na sacrifice ya diabolo. Oui, ya diabolo. Tango Karine Mokonzi akangisi photo na Gigola, mon ami, c'est vrai, son ami, lelo atiki biso. Gigola, ye moka démontre biso, ye pe azalaki moto. Ya sacrifice, Karine Mokonzi muta sacrifice, me bango mibale kote moko te. Bango mibale nzela moko te. Bandeko. 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 Alors, na émission ona salaki pona makamba Gigola moko nango na lobaki Feregola alingaka sala Gigola neti Maître Gims asala na Dadju. Tomonaka toyokaka témoignage pa ya Dadju pa ya Maître Gims ndenga sala pona leki na ye Dadju. Toyokaka Dadju ndenga lobaka Maître Gims ayaya na ye asala pona ye. Meto yoki na nzembo ya Maître Gims alobeli sacrifice, alobeli diable. Sacrifice oyo Maître Gims alobi eza kote ya nzambe te, ezali kote la baronne azate, eza kote ya évangéliste Jeff Ifonge te, mais ezali kote ya diable. Pe na nzembo na ye atangi komba baleki na ye mibale. Na baleki mibale atangi Dadju pe alobi azomi tungisa pona Dadju. Alors bandeko tozokende na même situation ya Feregola na Gigola. Feregola tangu azosala makasi pona Gigola ayemba bien, akoma pe moto, akoma musicien moko monene na kati ya Congo. Alors Feregola makambo tu Gigola aza kosala pona avancer na musique oyo Gigola banda ko continuer nango elakisi Feregola azalaki d'accord. Oyo Gigola a continué ki nango soki Feregola azalaki nango d'accord te, apesaki ye suspension. Atiaki ye libanda ya musique. Alors Feregola atiaki Gigola libanda te tango akoti na église ya Bouddha elakisi amonaki yango normal to amonaki yango positive. Ça dépend kaka. Nga nalobi na bino bien. Na répété mbale bele. Mama ya mwana nanga azali na France. Mwana wana mikolo yo
akokokisa 19 ans. Alors mama ya mwana wana banda na lingai aza na Buddha. Nga na monango makambo na ye donc elakisi normal. Pona yebi na nga yango te. Explication ya kopianga yango wana nga na kotala. Soka lobi na nga es église. Nga na kodute na nini? Soka lobi na nga basambelaka Nzambe. Nga na kozala contre tona dute na nini? Donc nandima te eza ya ye. Soka lobi na nga nde kota wane komilika mosusu. Yango tangu na kolobela gigola na Buddha elakisi te ke na lobi gigola asimbi kisi to asimbi te. Kaka nde na lobi Frère Gola azalaki d'accord. Si je ne me trompe pas, Frère Gola ye moko pe asambelaka na Buddha. Na lobi bien, si je ne me trompe pas, parce que na yokango mbalebele na réseau sociaux, na net, na internet, na yoka bato ebele, bato pe ya Frère Gola, pinemi te, bato balingaka Frère Gola, bato bakumisaka Frère Gola, baloba, Frère Gola asambelaka na Buddha. Po ezalaki débat, pourquoi Frère Gola kombo ezalaki Shetani, sima nango ekomi Jésus de Nias. Donc badebe zala wana. Sima nango batune baloba Frère Gola ezalaki a kombo lokola bolobaki mingi ye moko pamoni Shetani ezo sone mabe na kansana ba musulman e ya mabe alongoli yango atie Jésus o na ba chrétien eza bien. Alors babakisaki boy tant batundaki asambelaka wapi aza musulman. Si je ne me trompe pas, balobaki azali bouddhaïste. Donc asambelaka na Buddha. Bandeko na lobi toujours eza mabete. Eza mabete po ba chinois bakufate po basambelaka Buddha. Oui. Ekoko za nango eza pe église solo. Mais na kati ya Buddha eza na bato mosusu ya ndenge. Eza neti Islam. Soki na Islam ponga na sala 4 mois kuna na Islam ba explique nga soko kochawa keba na ba marabu, keba na batu boye, keba na ba prière boye, batango bazaka kawa tosambelaka na bango babandeko na biso, me ba pratique na bango bakokende lifelo. Donc na kati ya Islam, na kati ya même mosquée baza kokabwana nde bomonaka wana baza batu moko te, me basambelaka pai moko ndenge moko. Oke na beglise bandoki bazali bato ba makambo mosusu bakendeke pe église. Alors nga na sala 4 mois nalaki mwana moke toujours adolescent, nakendaki uniquement po cousin nanga ameminga po bandoki balia biso te. Après 4 mois tangu na ke braza na zongi na tiki ti
na kokende poto. Donc nazwa 4 mois 3 mois ba mois muke ba mois bongo muke te me ezebele pour na sambelaki 5 fois par jour. 5 fois nandimaki. Surtout lokola voisin na biso yazaki musulman akufa ya Suleiman molimo ne pemba na kimia. Alors ye muta likolo na grâce na ye yango tozwaki baenseignement ebele. Donc na vie nanga de baptême nazwa yango wana catholique na musulman. Bokanisa te na koya koyebisa bino 3e non mpo na bemission ebele na sali na loba nakolobela catholique. Oui po catholique banda na kota ti lelo na ya catholique. Musulman na leka 4 mois. Alors namonaki demo te baexplikaki très bien pratique ya mabe na ya malamu eza na kati. Baexplikaki mpe bien baquestion natunaki bango soki na kati ya islam balekisaka bato diare. Balobaki eza na bapriere na bato basalaka yango mais eza interdit. Mende eza na bato basalaka yango. Donc eza pe na bapriere yango eza nango partout okokozwa yango. Même na Coran. Donc okokozwa yango. Eza bapriere Salomon asala. Webi Salomon no oya balaki basebele. Donc pas ba musulman ya bongo. Soko beti bapriere ya Salomon okokolekisa moto libumu. Donc okosala mabe na malamu. Mais yeba tango sali mabe okeli felo. Eza bongo. Donc faut pona kaka malamu. Faut tika ba prière ya mabe. Donc eza bongo. Ndenge ba enseignant kinga na 4 mois wana. Pe enseignement ekote kitoko. Po ona lobi na bino ya Suleiman. En tout cas kozala na ye nazalaki vraiment calme moralement, physiquement et spirituellement. Po papa wana azwaki biso je bana na ye bo sambeli atei bino likolo nango atie fufu. Bongo fufu abandako tcha kanisa moluba. Na ndako na biso naliaki yango kala fufa munene bongo. Etanke aza na mbongo te koleka papa na biso. Aza pe na lupango te afutela locataire. Atekaka ni kaka bantaba ya kokata pe. Mais soka tie biloko ya kolia elakaka 2 plats. Pe mwasi na ye mambui ayebolamba. Yango bomonaka nga nalinga baluba makasi. Oui. Po baluba tout bapasa na vie nanga positif na positif. Négatif ezate. Soki pe négatif ekoya nakomona nka positif. Dans l'école oyoyo na planète oyo. À part ba membre de famille nanga. À part batunanga. Numéro 1 esaka baluba. Bekolo musupe non. Mais numéro 1 baluba à 100%. Alors Karine Mokonzi la baronne. Bel et bien Karine Mokonzi succès na égal sacrifice. Oui, Karine Mokonzi motona sacrifice. Oui, succès wana bakomaka pamba te.
na kanisa bogi sacrifice na ye kaka losambo eza na kote ya Nzambe. Frère Gola sacrifice na ye ezali kote azali. Gigola sacrifice na ye ezalaki kote azalaki. Mende mutale muninga wana na yebite. Na keyoka lisusu nzembo ya maître Gims. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.